Selunga Mida motema ya papa Samuel João, notre oncle na pesibino mbote couple kitoko bisika bozali bongo na mboka ya malili bongo wana na komi nanga na suka. Coucou les amis à canal ya Mimi Selunga TV na pesibino bambote boyamba bambote wewute pa ya ndeko na bino ya motema Mimi Selunga TV. Donc moi na bato ya ensemble kande na isaka bino na pesi bino vraiment ba bonjour ba bonsoir na no so bokolanda vidéo nanga bandeko nanga lelo vraiment naza na ta mingi te. Donc tongo nde makambo mikole komi mikola batanto zo welela kapo batande komi mbelinga na malili na nyonso tozo sala kaka nzela moko. Donc bandeko yo mutunanu o sabona na canal ya Mimi Selunga TV te ndeko tsa mosapinisi kana bakoma na rouge eko sengo mbongo te eloko te sabone na yo sabone eko ede ndeko na bino Mimi Selunga TV pe kozangisa commentaire te kozangisa pe like na ote kosala nga ba bien makasi bandeko kosala Mimi Selunga ba bien makasi. Donc balobi na mokili toza na biso libela te mokili tokoleka songano nous vivant to songana nde tango toza na bomoi po soko bombi musape na yo oketango suwa pina lola YouTube ezate na lifelo koloba kutu te ekozala kutu te. Donc ndeko toza na se ya moi to profiter to sala na bolamu to lingana to zala bomoko tela moninga mosapi sabone po ana finga te na lobaka vérité via bato ndenge ezolekela makamnengo zeleka na mokili o nzamba zotsanga yango pe na akakopesa na bandeko. Donc soko beti libaku limbisa po nazana nga mosantu te naza kaka mwana ya bato ya nzambe mosantu eza ye moko papa nzambe oya betaka libaku te. Donc yango wana bandeko sans plus tarder lelo vraiment na pesi ba oyanga bambote belé boza tellement ebele lelo na kobwaka vraiment mabanga te naza pressé. Donc lelo nde lelo toye kolobela nini toye kolobela nano likambo ya ba pasta na biso likambo ba pasteur tolobi tolembi tokomi kolemba ekomi nde makambo nzambe asala pona ba pasteur bozo pesa pasi ba pasteur makambo bozo sala bolingi pe bato baloba te bolinga biso kana tangwa makabo tangwa badon oyoka mwana na ngai oyo penza umela mama me tango ekomaka ke ba conseiller bino bacha bino bazongisa bino na nzela boza kaka bato pasteur boye bango ki boza kaka bato boza banzambe te boza bato lokola boza bato seke bokweyaka okokweya na kofinga okokweya na kochola okokweya na kotonga na kati na yo okokweya na koyina okokweya na kindumba okokweya na makambo ebele yango tozomona lelo ba pasteur ebele makambo na bango ekomi kobima na poasa o eza 2020 makambo nyonso oya mabe nzambe akobimisaka yango 2020 tozoke pe 2021 ezoya pe na makambo nango tosala keba bana na nzambe tolinga nzambe na ndenge ya solo. Ça sert à rien tote ya makambo ya kitoko na minoko na mitema na biso ekutami makambo susu eza malamu te nzambe alingi vraiment babiloko abongo te. Soki ngande kona bino Mimi Selunga TV na ye na tongo ya lelo pona kotalisa bino makambo ya ba pasteur bazo sala en tout cas bandeko ezo pesa pasi pe epesi vraiment pasi makasi tomoni biso moko tomoni ezoleka na ba réseaux sociaux wana ndeza actualité. Donc actualité tellement biso pe toza to viva na ba actualité soki likambo ezali monani ya mabe photo loba tolobaka tomoni biso ndenge video ya pasteur ezo circuler na Facebook na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp et partout batindelinga. Donc nga batindelinga ngo ya dega balobi bayayo balinganga ba camarade bandeko balinganga ba Mimi Selunga beta sete na makambo ba biso ya yo tolandaka yo toza pe na posa to yoka yo olobi nini
pona tina ya bapaster tomoni yango bakoseli ye makambo te bakoseli ye makambo te parceke ya bapaster bango bamona ezalaka kaka malamu bango basalaka makambo malamu soki balobi ekomi ke bakoseli ye makambo non misusu ezalaka kokosela misusu mpe ezalaka kokosela te misusu ezalaka kokosela te sepela na mutu oyo azwi yo amoni yo na mabe akonseye yo ke bato oyo bazotala kaka boye bayebi mabe na yo balingi koloba na yo te mpo bazobanga baproblème me yango te lelo bato balingi soki azosala mabe tika ye asala na ye mabe soki mutu alobeli verité nde akomi mutu mabe babengi rebelle akomi soki nani donc bapaster nde bolinga bamakabo ya bandimi bolinga mpe conseil ya bandimi po boza wana meme bamikonzi ya mboka bazaka pe na baconseiller na bango bazaka na baconseiller na bango basala makambo nyonso bango moko te bapaster bosala keba toza nano na ntango nano ya mawa nzambe azopesa moko na moko mawa na ye eza likolo ya biso donc tomeka kobongola makanisi mpe mitema tomeka nano kozonga na bonzambe paster oza mutu nga na mona paster nzambe te paster aza na mai na makila aza mutu bato bamona bapaster baza liso ezobisama miso nzambe bato bamona bapaster ke baza banani basanto non paster aza mosanto te paster aza mutu paster aza na kati na ya koza na koyina me azoya azobare ndeti ke eloko te non paster azalaka mutu paster azalaka nzambe te nzambe nde kaka mutu aza kolo na nyonso donc paster aza mutu paster aza nzambe te paster aza nzambe te ekomaka mpasi ntango paster azomikomisa lokola nzambe alingi conseil te alingi kritiki te alingi eloko te etake mabe ezali eza mabe yango tozomona lelo bapaster bazokwea na mabulu eza mawa na mpasi nga aza na bahistoire ebele ya bapaster onga mona na miso na nga kobanda afrike namona eza pasi pe mawa bandeko eza gentil te en tout cas pona biso bana nzambe posa ya nzambe ezali mutu moko take na lifelo posa ya nzambe ezali mutu nyonso amona loboko na yake na lola esika ye abongisela biso bozomona tango tozomona bapaster bazokweya na bekobo na bamakambo mabe ya ekobo kaka mtembimaka me ya bamakambo susu ya CCC ebimaka te eyebani te ya ekobo kaka mte eyebani donc bapaster bobongisa basali na nzambe bobongisa tolinga bino mingi bobongisa kote wana bobongisa vraiment tala paster elobi dona soni na mawa video wana epesinga pasi paster soi-disant paster bakangi ye donc azolia maki azolia soso aliaka so na maki bana ya mwasi na ye bakoma basi na ye ata bino moko eza gentil te eza pasi eza mawa eza lisumu makasi lisumu monene paster oyo bengami na komba paster ozokamba mabota ebele baloba te toloba te paster ozokamba mabota me ozokotia basi ya bana ya basi ya mwasi na yo donc eza pasi fo toloba ngo ndenge ezali paster atiaka bana ya basi na ye misapi biso nyonso toya mikolo toyebi atiaka ngo wapi eza pasi mpe mawa eza pasi paster akoki kokanga monoko te tellement donc baninga mibali bazana balongoli bamontre bandi kotuna ye paster ye moko na monoko ne alobi ke nazo reconnaître yango na reconnaître yango ke ntango mama azalaka te natiaka bana misapi otiaka bana misapi na zolo na misu na monoko wapi toyebi toza bamikolo eza mawa mpe pasi bandeko ezopesa pasi makambo ezopesa pasi posa ya nzambe eza mutu moko tabunga nzela posa ya nzambe eza mutu ake na lifelo te lifelo esalama mpo na diable na bandoki na ye bisengo mokili kosila ekoleka kasi liloba na nzambe koleka soki moke te bino mo bozoteya biso
bozote ya biso makambo ya boso esalami na église bandimi baloba te bandimi bakomaka babindimandima yango kombo okuti ya mondimi nga alinga yango te toza bachrétien toza bandimi te ntango oza mondimi donc oza moto wana ondimaka no kaka eza lokola nyama moko boye na bamboka na biso kuna na baafrike bamama na biso babetele biso bamasolo tunza wana donc azaka ne kaka ata batuni tunza oliaki te mama nakufa te andima ne ka nyonso donc mondimi eza lokola tunza toza lokola batunza wana te ke ondima no ka nyonso oliaki te pasteur asali malamu asali mabe eza mabe eza malamu te tomeka kozongisa bapasteur na nzela mage mingi balingana na bango kozongisa balobela bango te bakritike bango te batalisa bango mabe na bango te mais papa toza kaka bato koteya elobi te ke osilisi mayele ya mokili eza pe na bato mosusu ta mosusu bafandaka pe bayebi pe bible koleka pe yo baoluka pe baede yo linga pe bomikitisaka pe bapaster ndeti boye makambo boye eza kitoko te na ne oyo combien de fois tomoni bapaster na babétise combien de fois tomoni bapaster bandeko bolimisa liso oyo tile lingana na ngonga te na ocho tia tile donc ekomi siko kobimisanga mayamisa combien de fois bandeko combien de fois bapapa bapaster tolinga bino mingi kande tozoloba me etamboli na bino mingi nalobi te bapaster nyonso bocomprendre nga bojuge nga na ndenge mabe te nabi bapaster nyonso te bapaster malamu baza bapaster ya oyo base respectaka pe baza oyo bazotambola pe na droit chemin ya nzambe bazali oyo bazotambola vraiment selo volonté ya nzambe baza pe ebele me ebele pe bazotambola se batengama vraiment se batengama bandeko bapaster eza malamu te tozoteya bino pe bozoteya toteyana na likambo na nzambe professionnel aza te ntango so mwana moko mokie pa kokoya pe ate yo pe eloko oyebaki te saint esprit nde likambo ya nzambe ezaka saint esprit likambo nzambe ezaka te kabanda makambo nzambe kala ndenge leo tokoma omona pasteur azoswana na omuntu azoloba yo oyebi ntango nga na banda nzambe oyebi ntango nga na banda ministère eza problème te papa ministère eza problème te le problème ezali nini kotambola ya motu pe ozala na saint esprit ya nzambe vraiment oyo ezokamba yo po saint esprit etikaka motu tango kako tambola na mbilingo tengami saint esprit etambolaka na trois chemin saint esprit ekendaka boite zonga boite soko kutami na mabe kati na yo kutami na masumu kati na yo saint esprit etikaka mutu saint esprit etikaka mutu omona mutu akomika kote azoyeba kaki ya nzambe azananga me nzambe satika ekala les choses plus important eza saint esprit eloko plus important na mondimi nga ba mosel na nzambe eza mutu nyonso oyo azotosa nzambe oyo azotambola na droit chemin oyo azolinga nzambe oyo azobanga nzambe wana aza na saint esprit ozosambela nzambe na bosolo motema na yo eza na koyina te motema no eza na kindoki te motema no eza na mabe te wana mutu nyonso aza mosali na nzambe ezaka teke pasteur fata o loboko yo moko poko ekotia loboko obondeli nzambe osengi nzambe akosunga yo nzambe akoyoka yo ayoka biso me nzambe elo kaka nzambe alinga te eza masumu me lelo tokoma omona lobi boye pasteur abi ye ayebi ba combien de jeunes nga na sala ayebi combien des années nga naza na ministère eza problème te tomoni ba papa na biso ebele ya ba Congo kuna tomoni bango o babanda basala ba kombo ke baza ba grand pasteur me lelo tomoni buzoba na bondenge bimi 2020 ekosokola 2020 ekosokola ekobimisa salite ya mutu nyonso ka ba pasteur te ya mutu nyonso oza na mabe otambola na droit chemin te nzambe azobimisa bandeko tobanga nzambe ba pasteur tobanga nzambe tosalela nzambe pasteur ebani ndenge nini okende kolala na bana na yo okende kotamisa pe na bana na yo bana ya mwasi na yo bana ya mwasi no baza bana na yo papa tala ndenge osambwe
tala ndengo sambo epesi pasi pe mawanga na seka makambo te epesa pasi epesa mawa na seka te so na moni pasteur moko boye na bandi ko seka ke te epesa pasi epesaka pasi tango ozoluka olanda nzela nzambe bato bayebo pena koza mwa nzambe fozala vraiment pe mwana nzambe na etamboli na makambo nyonso po diable tango amoni oki ye azomimona amibenga mwana nzambe abimibenga moto na nzambe azela akuto pe na eloko ya nzambe akuto na misala ya malamu ya nzambe soki akuti ono te akodetruire yo bamakambo boye ezaki eta mosusu paster akutamaki na quelque chose kati na ye akibomoto ya bonzambe te po soki oza pena ya nzambe esengwa nini yango bana ya mwasi na yo baza bana na yo obanda kobima na bango na obetela bino lisolo bandeko na nga makambo paster faye kutu na beta ngo deja po bandeko mosusu mpe bapesa nga masolo ya bapaster deja avant mais basuite ka ya batamba nini eza pasi meme nga mona aza na bahistoire vrai ya bapaster kobanda Angola Afrique naza nango nazali kosala na mosala na nga na nde kosala tozali kosala échographie tozali na centre na biso échographie nga nazalaki réceptionniste na basante banini bozoyoka bandeko na itoyamba paster mwa mwasi mo banda koya na église mwana mwasi wana azoya na église or que paster bakoma kobima na paster mwasi wana azalaki mwasi ya libala azalaka mwasi ya libala ndeko wana ndeko mwasi azali mwasi kitoko azali mwasi ya libala otali mwasi okumisi nzambe me paster aboma libala mwana mwasi wana soit disant aza mwasi ya ministre ye nde mwasi ya ministre ye paster aboma nanu libala na ye après ayesu koboma libala ya moninga alobi ke nga na bomi libala na nga nzambe atalisi nga yo ndo za mwasi ya ministère basi ya ministère oyo basi ya ministère makambo ezopesa pasi pe mawa ezopesa pasi pe mawa basi ya ministère soko monika pasteur akomi kolinga yo ser alobi ke yo nde mwasi ya ser timbela mingi mabale kufi nga moko naza pe na témoignage vivant ya lisolo nazobeta ya kokosa te ya kofonde te nga na misu na nga pe a son âme docteur nanga Sungula Ndolumingu docteur André pe a son âme soka zalaki ta musu pe na kokaya kotia pe témoin po yende na ba collègue nanga misusu ba dide ba stela ba yebi masolo oyo paster mama wana yaka balongole zemi baso wana zemi échographie bibi na zemi oui wa regretter moi si obabi docteur nga nazo sa makamna nga na computador nazo yoka pe po sika pa docteur zo sela échographie nga pe naza wana nazo yoka mais mama olembi boy pona nini ate docteur non abi yoza mwasi munene yoza mwasi libala pourquoi olembi boy po yoko za na zeba bi non docteur non alemba mokwa libosa lobate ake ameli bakisi se bakenda na hôpital se ne eleki moyen lisusu zemi yango pe kozake ba problème ezokola te mais eza yazo ke ko déranger ngo balongola mais zemi ekangama elongwa te bota monene na nzambe mwasi wana sala mama na des autres na mobile na ye mobile azana na ndako na babimaki te bakoba yoka na kasu te bazala asu te ke mwasi na mobile mais mwasi kuna akomani kokoma mwasi ya pasteur akomi na zemi ya pasteur mobile na ndako ayebite mena mobali yabika ke mwasi ba des autres ka ya bandako ndeza nzoka mwasi sa kota mo comprena akotela pas mobali ne mo comprena pona nini akoma kobima dia na pasteur pe bazaki wapi église yango bazai ko futela lupango moko na bango ba ser wana donc ba pasteur nda ye a louer église lupango akuta déjà ba porte ba locataire na lupango wana église lokola ye pe ser azala ka wana babite yosko foko mama soki mokambi soki mama nini lokolo zaka beni o contrôle la église ya biloko lozaka na lopango awa do ba komi ko so contact tokenda ba église soki komi kaka yo contact na pasteur ko kangama na ba biro banini mitala malamu po tokenda ba église oke ko sambela likambo ezali wiwo mais so wana komaki ya mwasi wana donc église esili mobile kuta kenda église te pa mona mwasi comportement mabe na église ana kosani or kende pa kenda te mwasi utasepela ko kenda apeka te ponga na copie nanga a pasteur na se li solo efanda donc i copie
eye kokoma na ta moko mwa mwasi akomi na zemi bakomi koluka balongola aya bwene échographie ezopesaka zemi donc naobeta ngo mbambo bandeko na tante mais bon comprendre quand même mwana mwasi aye première fois na échographie basi ana zemi a regretter akei na ndako asimbi mutu soki toyebi te so akende kosala makambo nini azongi so après 1 mois docteur abi oui zemi ezali mais ezodéveloppe vraiment te zemi yango eza kaka bi oui zemi ezali ozotuna eza kapwani yo ozomela biloko oni abi pasteur akei eleki susu mwa 1 mois aye lisusu oui zemi ezali mais mama oza un problème zemi ezodéveloppe te donc feto ezali zemi eza mais développé te problème ne pasteur docteur pe lokola azaki ne mutu malamu bandi kosola naye nga pe nazokananga te docteur bazali pe kosola bien na docteur non te expliquer za nini abi docteur na problème grave naza na problème grave on a linkutu zemi ote naza na problème grave abi za nini nga naza mta musala naza obligé fo nazala na po na osaba papier na nga pe nazoka nanga po biso mingi bande kwa soni tebi ke na sala kawana donc moi ça bandi kolela lobi docteur naza na problème naza moi ça libala kuto libala nange baby donc inde naza boy biso basi vraiment na été so photos za mayele bandi kuto koteya nanga ndeko moi sitoza ka mayele nazaye na libala nanga mbaye nanga zane chauffeur asala batumika na ye azwane pe mwa bia simba anga pe bien super te loko ninga na zangi metala makam na sali pasteur on était soka zandoki pasteur on a évité soka zana kisi to na yebite soka salinga nini et comme un atamo pasteur ako futa na lupango na biso to koma ki pe ako solola bien to koma ki nyoso bien bébé pasteur aye ko salanga ki to koma mwasi na mobali nga pe na ndimi alaka kinga libala alaka kinga makambo ebele ya bien lelo pasteur na ya koyoka bwe na comprendre ke na zemi leki 3 mois ona yaka kozonga donc izemi yango pe na ebite soki eza fimba nzambe na ebite donc mais nazo senti te ke na zemi mais yo docteur ozoba ke na zemi mais nazo kende pe ba epai ba ke na kende msusu balongola ngazi ba oui na zemi sauf que ezolongwa te donc naza na équation siko pasteur les problèmes tozo kanate pasteur alaka kia ko balanga pasteur ango sko alaka kia ko balanga alingi na mwasi mususu mama prophétesse muka koma ko ya église ezaki ko collègue na ye pa ya kakote ya ka orke mama prophétesse mbanda na ngai bandeko bozomona tozwa maele bandeko basi toke baba pasteur mingi se babomisi mabala bato pasteur azokangelo mobali ndoki pasteur pa monike mobali aotsamwa bakali moko boyeke mwasi nanga makambo église kendaka no me soki bandeni te po se batimbela ba pasteur abomba lingi ba mibali te tamba otala bo babike oyo fallait toza mwasi pena koma musel na bisa koma boye vraiment to anda ko konza bango mais mobile otsamwa bakalo mona bakoyina mobile na yo bakoyina mobile na obandiko basi photo za kape mayele pasteur soka za malamu soka za mabe foko zala na discernement yo moko yeba tala ndeti boye pasteur ayini sisi mwasi pa mobile na yeba kabwani alaki moninga libala abala ete akomo yana mama prophétesse ndoka mama prophétesse yana babanda kala bakomi tina po ya libala mwana mwasi wana sikoyo akomi kolela lobi nga naza na zemi yese batie déjà date ya libala na ande koyoka nka pa batu moyen pe na lobi ate po batu bayebi relation nga na pasteur te na kosuka wapi pasteur akosinga tokomi kobunda na bureau ba bureau ba église eleka makambo abiba na pasteur bakoma kobunda na kati ya bureau soki batikali bango mibale guerre abi okolongola nga zemi oyo soki na fourchette soki na mbeli okolongola nga ngai zemi ona lingango te obike mukomsu bandeko eza pasi pasteur ango mwasi ataye molende makelele pasteur baya ayeba ete biso se toyeba lisolo wana ki mwasi sabetele so po mwasi na pasi wana abeta lisolo tant pasteur aye boye bandeko pasteur atala boye akuta na docteur pa basali ba échographie ba bino zemi zaka mwasi bandi kolela abi ko babanda ko swana na kati ya bureau pasteur ango choko
paster yango susu nzambe alimbisanga ya kofinga te azalaki mpe na problème handicap naitese nalobi yango bien soki handicap soki handicapé do aza handicapé ayamba to babenda mwa lokolo mais aza makambo mabe munoko babandi koswana na docteur ebisi me yo paster bomoni yango biso bamisu tokenda ba église te yango biso ba docteur mingi tokenda ba église te tomona bino bwana buzoba biso ba docteur toleki bino na mitema malamu oyoki yo paster andengeni babanda koswana na docteur na biso docteur abi non nazoka pasi ya mwasi obebisi libala na ye fale kuto bala ye otiki ye lelo ke kozwa mama prophétesse ke siko yo lobaki nzamba atalisi oyende mwasi ya ministère siko mama prophétesse nda komi mwasi ya ministère oyo obebisi libala na ye asuka wapi bandeko mwasi akoka lisusu te guerre ekenda ti na église nazoyebisa bino guerre ekenda ti na église mobali ayoka makambo donc mwasi apedre libala soka paster apedre église makambo nyonso mwasi alobi lokola se esali boye seke bebi makambo ebima na bandimi église epanzana oyo na obetela bino eza histoire vrai mwasi wana komene ezalaka Nicole cliente na biso vraiment na centre na biso toanda kosala me nzambe ka lokola aza bolingo toyebi te alingaka pola me posiemi wana mpe ezalaki su ya kobomba te fale kaka ebima kenda na bopitali ya minene basala ye banini balongola yango abazali mama bana misatu otali mwasi nesi bino mwasi obime buzoba moninga mwasi asali boye nzambe alola ta mosusu oko akenda ye ne baeglize te alinga ye ne okuta na buzoba te me église motelukeli ye buzoba église kosambela kome explike yo ke kosambela paster akomi kolinga yo ofandi na yo bolingani pe bandeko tozwa mayele basi tozwa mayele tosengaka nzambe monimo mosantu akambaka biso tosengaka nzambe alongolaka biso baposa ya pampamba ya mokili oyo paster deja aza moto okoki kobima na ye te ntango obimi deya na paster na yo na paster nzambe aomona bino lisu te mpo ezalaka te bandeko ezalaka te paster wana nebisi bino munoko docteur kutu vraiment docteur wana nzambe alimbisa mpe docteur en tout cas docteur andike mpe loko azalaka munoko afingaka ye mpe mabe alobelaka ye mpe na afingaka ye alobi alongwa nzambe ayebi mpo ane pasali yo bopo oza moto mabe ozoyoka kutu ozobanga kutu te ta nano oza na bapomi serie nano yo moko physique no eza malamu te mais seke nzambe ayebi mpo ane asalaki boza mabe motema mabe paster afinga paster wana bakanga église wana sundola église bakenda na mama prophétesse soki mpe bakenda kobalana soki mpe babalana te nga na bino toyebi te lisolo esukela bongo me ndeko ya mwasi azongaka so na échographie koya kotala soki vraiment ke libomoni eza bien soki azwi baproblème te nde basalaka ye critage wana na bopital ya minene azongaka docteur akonseya ye atalisa ye abi ndeko mwasi kozongela susu erreur te abi papa nateyami tala na perdre nyonso bana bayini ngai papa mobali na ngai yini ngai famille na nga kutu balingi kosanti nga su te mpo babi betisi oyo nasali eza donc mwasi akoma kaka koteka azwi mwa ndako na moki akomi azali autali na ndako ya monene azwi ndako ya moki abi nakomi kovanda na ndako ya batole mpo famille elingi nga te na okende wapi nani kuta olinganga moto alingi nga su te famille na nga bapesi nga embargo mpo buzoba nasali baa na raison nga mo namoni buzoba na nga namoni buzoba na santi buzoba na nga nasali betise bozomona bandeko toteyama na makambo kako baninga ezoleka toteyama bapaster misu bakoma komodire bato po telemeli yo lobi ke non paster ozosala eloko malamu te paster azomodire église mo na ngola mpo naza presse mwana betele bino lisolo nyonso eza te
hein? Église donc eza passe nga se na bima rebelle l'église parce que to telemela pasteur pasteur ozo sala mabe pasteur azo bima na mwana mukie mwana 16 ans moi si na ke kuta ye na ligablo na bomba tekaka moi si ke kuta ye na mwana 16 ans moi si aloba te moi sa panza makam l'église moi sa panza makam l'église pasteur église non c'est comme kolobela makam pasteur a comme ko telemisa batu abanda koloba na batu ke batelema bata bible na likolo azoko laka batu mabe azoko modi batu ke ba soko mbosali ki songi pona ngai telemisa bible loba nzambe soki na loba ki makamba pasteur soki na sambisa ki pasteur ko banda lelo nzambe modi ngati na 4e génération nanga c'est quoi ça azotia bato na molongo ponga aza mwana yeba original na koli na yeba seri mo ekaba makambuka ya bavia koluka ba voyage banini na longwaka na yeba na missioni na kaya missioni ezanga molimo nga wana camarade moko amema ngai tokenda na église mobwe Pentecote ka ba réveil makamna kenda omona kuna ya buzoba ngabi o église nini oyo église ni ponga se ya mabeza li na lobaka se ya mabeza na lobaka se loko isepelisa te na telema na lobaka po eza bongo pasteur wana akomi azotia bato na milongo akomi pa na nga na banda kotala pasteur en tout cas na tala kai bana na kanga maboko na nga bana tala pasteur amoni kabi oyo ateti ateti aleki kama na nga pa eka na nini na yepe asali kako nga na salaki akanga maboko bana mike ba jeune fille ba 15 16 17 na ba mama misusu bazokende na liboso bazosimba bible basoki pena tolobaki makamba pasteur soki tosalaki kisongi nzambe modi biso tina 4e génération na biso c'est quoi ça bandeko c'est quoi ça toloba te pasteur bato bazangi koyeba o ba mona ke pasteur alobi to sala azo modi batu na 4 église pasteur azo modi batu na 4 église o telemi poke ko simba bible ozoloba nzambe soki na lobaki yango kisongi ezaka partout kisongi msupe ba mo ba pesa biso ba sujet tango ozosala eloko mabe mondimi pe panzani bandimi bakomi kolobela ngo le pana bango eza réalité vérité bato bazoloba après bango ekoma nini ke kisongi na kati église non mutapesi biso motive wana ya songi obe ya titre wana to anda kolobelo mabe za yo moko selo misala na yo soko kende ko toucher mwana batamukete mwasi no akuta yo est-ce que biso tolingai toyeba ngote azaki pasteur moto ande ko respecter mais tant que ko mona ba misala na enzo kazani buzoba pasteur wana mutu nyonso abayaka pasteur ba chocho eloba maka na kati église siko pasteur aseliki pona ba chocho fale total aka na misu aloba nga banda mokolo wana ya ona zonga ka na église na nga missioni na lobe a partir à lelo l'église binzambe oyo na koya lisusu te po na moni eza buzoba 1000 fois na kende na église na bisa mission bafingaka ezanga molimo ok tokoleli pe kuna kozonga nga na zonga ka na mission mama na biso taseka kanga lobe bomoni bozwi aseka kanga kutu po nini makamba voyage na lukaka loboko nzambe bakosambela makasi banini mena kebwe na kekuta kosambela pe ale kitoko pasteur Matea kitoko makamnoso kitoko menzoka misala ezaye malamu te ya bonzoto toloba te pasteur wana amona nga rebelle ko rebelle oui na kati église fo ba rebelle pe bazalaka oui za mabe boko akosimba touche soki passer aza mutu soki azosala mabe soki asali mabe azosala mabe toyeba kosunga bango na o ba comprenaka pa koye kosunga mape na mondimi pe église mondimi azaka wana te po ndimaka mondimi mabe na ndimi malamu na ndimi non bandeko tango toza na église te bakosunga pe soko moni nde moko pasteur alingi na ete basunga wana otiki mais foko meka kosunga tozaka ba hypocrite te na kati ya église ozomona mabe ofandika kolingi koloba te po bakomona nga moto mabe babiso tondima dia tobima bato mabe mais nazosunga soko moni ko sepe na yo te ojuge nga na bandenge na yo pasteur wana nga na tomlobela kai na bureau tolobela ke pasteur moni avato bima tolobela ke pasteur sali ezalaka te bano amikeba mama misu bazangi koyeba oyo zokende kosala bongo ke batelema
batelema bakende ozo komodi bango tie na 4e génération na bango pasteur eza mabe osungi te eza kitoko te eza malamu te pasteur eloko osali ezalaka te bolongwa tokenda donc c'est ça bandeko bapasteur naye nanga kokritike bino te kofinga bino te kolobela bino mabe te mais naye kaka koyebisa bino tobongisa nzambe atikaka ntango mpona bato babongola mitema napesi bapasteur nyonso monde entier mbote bapasteur nyonso basalela nzambe na bosolo bokontinue na bosolo oyo mpe bozaki botengami nzambe alola sunga bino bomiyokela mawa bino moko bozonga na se ya makolo nzambe nzambe aza nzambe alimbisaka akolimbisa bino bokozonga na se ya makolo nzambe alimbisa bino vraiment mais totika mabe toza so na ntango ya mabe te totika mabe bandeko wana ezalaki video ya ndeko na bino Mimi Selunga TV lelo aye mpona koloba mwa mokeka kobeta sete na makambo bapaster en tout cas nzambe alola apambola bino azala na biso nyonso abomba biso na mawa na ye tokomi na ntango moko vraiment ya pasi soki yo moko omilengeli te mutakolengela yo azate mutakolengela yo azate na ye kofinga bapaster te na ye kokritike te na ye kakoloba ba réalité na bamakambo nga moko na yebi bandeko oyo ezosalama nga te mutu na fonde lisola paster tomoni biso nyonso en tout cas bandeko to faire attention toyeba pe kosunga pe bapaster na so tant toke na beglise totika bango na buzoba te soki ye moko alingi na ye te oke mais soki apesi yo litoi sunga paster po bazawa na pona pe tosunga bango totsa bango pe na bamabondele na pesi bino nyonso bambote bato bolanda Mimi Selunga TV kobosana te kokomante pe kolike photo soki pe video soki po lingo partager nzamba alola kopambola yo oyo na asabona te asabone bandeko nanga bambote évangéliste le fou de Dieu bambote bele bandeko nanga nyonso bambote bele bambote na bino nyonso boza tellement ebele mon cœur Sami Selunga de Bundes bambote bele papa Manes mame Lize bambote tika bolanda video soki bokolanda ngo nzamba pambola bino beltogo na mama Guilhermine bambote na bino ebele vraiment benvinda wana yanga batika nga te bambote na papa Tito mama Tina na berle bambote bele en tout cas bandeko nyonso mama Kulutu baleki bayaya bamama donc ba famille nanga nyonso boze ebele na pesi bino bambote o nyonso bokolanda ngo en tout cas nzamba lola za bino nzamba lola pambola bino na mabota na bino na ba famille na bino na tiki bino wana tokutani soki nzamba lola kwa kode biso so grâce tokokutana so na ba video mususu pona kolobela ba sujet mususu nzamba za na bino merci beaucoup ciao.